moto, itisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, itisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo. Buyukiti bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso kin eleki partout. Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon jima sala ilo karata te yana benga gayo jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB tellement KNB tellement Kinshasa eleki partout. Jimi Kendi, Oumela, KMB, ko zappé, te se coûte dans tchèque au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début de semaine na balandi nyonso ya magazine KNB Kinshasa na biso. Magazine KNB sololi na bakinwa pona kotuna bango soki mwana mobali oyo azaka na habitude ya kosenga mwasi ya camarade na mbongo soki batrouvaka ngo ndenge nini. Sola na bakino ba ebisa biso soki camarade ya mobali akoma kokende kosenga mwasi ya camarade na mbongo à tout moment pe azo ebisa na suka ko ebisa ka muninga na ngai te. Réaction mobali wana ekozala nini? Ça fait parce que fallait senga ngamo pas camarade na ngai. Aza camarade mwasi na ngai te. Aza camarade na ngai. Donc azo biso senga ngai mbongo pour apesa. Donc ko aider pas camarade na ngai. Mais mwasi na camarade na te. Aoza pe na piaka. Mwasi pas ko aider. Mais ezala etc quoi. Eza nango mabete mais par rapport soki ekomi habitude soki asenye mbongo mwasi nanga pesie mais jamais akoki olobaneke koyebisa mobali na yote c'est que komi da intention mabe akomi nango envers mwasi na ngai kamani na mobali nanga asenga ngambongo eba na ndengeni ona lika mususu engeza na kati po ba osenga bango na bango ba camarade e komi pa nanga na esimba te ona komi tension mabe tension mabe pa fanga luka mwa moya ki alinga nga oleka na njela mbongo. Si spécial kazan intention moko à faire nga po jamais zala yo mba camarade mba na banda osenga ngambo on a sens nini soko senga mbala moko na comprendre ko senga soko komi mbala belé c'est que comme suspect bon na absence mba nanga o mono te suspect makasi ba o basala ango sute po ya kitorote na absence mba nanga po ko lo bana to vivre ba o basala kake soki moninga zate anasima na yasima moninga ake kota mwasa moninga ake osenga mbongo e ana sens te e kitoko te attention les amis parce que asengi na ndenga bondego eke na sengi sunganga pona loko moko pona mama moko mke eza bien mais osenga pe oyebise yino koyebisa mbaye na to seke na sekuna likamoko yozala pe ekomaka. Alors eza mabe songa na ye koyeba na sima yino basenga na bongo eke ayibisaka ebongo eza mabe bolandi wana ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango mingi balobi ke eza nango mabe te soki camarade azosenga ka mwasa camarade na mbongo mais na intention nini potango komi déjà na suka ya koloba ke koyebisa muninga na ngate c'est ko za idée mususu za poso senga mais baninga o mibali ozalaka na bizaleli wana eza malamu te bomeka ko changer Kinshasa eleki partout. La plupart ya batu bazalaka na bizaleli ya mabe soki ayebi ke ozalaka na mbongo et que asengi yo une fois pesiete akomi ko salelo ba propagande ya mabe ke okabarate ozaboye boyo kandenge bakina balobeli batu wana na micro ya KNB. Magazine KNB tozaka na commune ya Gombe pona osana ba kina ba bisa biso soki ba mona bato o ndenge nini o bazaka na habitude soki asengi mutu mbongo ke mutu a promettre ye soki na la pesi eta okoma kotambusa komba mutu wana mabuka azara madesu makasa ka barate yango na ba kina ba lobeli bato wana bon pour ça na pesa bango soki osengi mbongo ya tende so ndabo pesa yo ya tende otambusa kombo na ye kabela nga pesa ngata il faut yeba ko sala musala soki oyebi kosala musala et surtout travail manuel oyeba kosala musala ya maboko okosenga mutu te ongola esprit wana
bozo zala nango ya kosenga ka bato bambongo wana eza bien te bato bantetaka bino bapesaka bino bambongo wana pona ngai bapesaka bino mbongo te mais wana azala mutu mabe aza mutu mabe asala effort mutu aza mabe aza mutu oyo asenga eloko na promettre ke zela azoketa musanga sango loketa musanga sango aza mutu mabe asala effort asoma ye moko po atika kosenga biloko ya bato boki wana bakina ndenge balobeli bato wana alors na bino boza na habitude soki mutu apromettre yo ke nanu apesi yo mbongo osengaki ete obanda kotambusa kombo na ye na ndenge mabeki aza madesu makasi ke akabaka te eza mabe makasi botika parce que eza malamu te ntango mutu apromettre yo eke apesi yo te peut-être ye mpe place atiaki motema tambusa kozwa po aservir yo baservir ye te yango mpe apesi yo te mais eza te ke obanda kotambusa kombo na ye na ndenge mabeki akabaka te na bino vraiment bosalela yango bomeka mpe kochange Kinshasa eleki partout. Parents oyo asololaka na bandeko na ye te soki mwana na ye alingi abala tolingi toyeba soki akozwa courage ya kobenga bango mpo baya koasiste na libala ya mwana. Moni mwana eza lipamboli otaka epa nzambe mwana so aza na libomo aza ya yo moko me mwana soka abimi akomaka ya mutu nyonso mpe ntango nzambe apesi yo bénédiction wana na ntango mabe ezali. Moi je pense c'est une occasion tant ma famille va kutanaka ezaka occasion à pardon mutu muso akoza na kilo akotesika ya posenga pardon mais tant bokutani na moi ambiance kitoko wana bozo balisa mwana pardon ekotaka. C'est un chemin obligé, il faut abenga absolument parce que ba problème ezanga raté na ba famille. Souvent tolobaka singa famille ebenda na mekata na raté. Les origines sont inoubliables. Mais non, c'est une maman ou azo lukapé futur à moi naïs à la clarifier parce que si ceux qui a bengi batu ya famille ba ko assister na ba cérémonie nyonso ya mariage et consort c'est déjà une partie à bénédiction paix azo linga pona moi naïs. La Bible dit cherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que nous devrons d'abord faire avant que je puisse peut-être parler de ce mariage là-bas à ma famille, nous devrons chercher un consensus là-bas pour trouver quand même une entente. Nous devrons quand même nous réconcilier. Parce que je sais très bien, le mariage ne dépend seulement pas du papa, de l'enfant, ou bien du papa de la fille, mais ça doit dépendre de toute la famille. Et un mariage qui n'a pas une entente là-bas, ce n'est même pas vraiment réellement un mariage là-bas. Aujourd'hui, vous vivez avec votre famille ou bien avec les enfants. Et si vous n'êtes pas là? Aujourd'hui, admettons que la mort intervenait. La mort vous arrive. Ces enfants là-bas. Vous devrez les changer de paternels, les oncles paternels ou bien les oncles maternels et tout ça? Non. École ezalaki soki mwana asali mabe po ba punir ye il faut balatisa ye symbole na kingo kasi lelo tomonaka yango ezalaka lisusu te nde kani be etambolaki na baekole mpona koluka koyeba pourquoi est-ce que ezalaka lisusu te. KNB ekitaki na moko ya baekole na Kinshasa précisément na commune ya Ngalema na quartier Kanluka mpona kosola na baencadre ya baekole mpe baelève bayebisa biso phénomène oyo tobandaka komona kala na baekole phénomène ya symbole soki existaka toujours boyoka ndenge bakoloba na micro ya KNB. Soki mwana alobi lingala tosanctionaka ye tokopesa ye symbole oyo totiango na kingo lokola pénition na ye lokola bana mike bazala na kobanga soki amoni boye ayebi ke bakofingela ye oyo akosambwa faut asala tout vraiment aloba français soki mwana alobi lingala tolatisi oyo soki oyo eza te tokotia meme mokuwa ya nyama tokotia meme eloko moko boye tolati ye na kingo lokola chaînette ya monene alors mwana akomona yango gênant et va conjuguer beaucoup d'efforts pour aloba français. Eza na baekole batia baordre soki orespecte ordre ana te yango bakolati symbole ndeti na baekole oyo baloba français so aesi soki bakangi ozoloba lingala balati symbole ti na respecte baordre ekole nsima balongoli nga symbole. Symbole même nga mpe ntango na bandaki kotanga symbole elekelaka nga mbala ebele influenceaka mpo naloba français so nalali nango soit bakopesa nga punition soit nafuti mbongo ou bien babeti nga epai ya mesie na ngai. Bon, ça ne fait pas beaucoup de temps symbole wana euti ozala na baekole na biso
mais vie façon oyo mboka ezali kokendela eza na bapunition mosusu eza prohibé. C'est ainsi que école de nos jours bakomi koevite babiloko wana. Biso de nos jours symbole na biso ezalaki soit bapesi yo mkuwa oyo epola batia yango singa otambolaka nango na kingo ekomi lokola médaille moko boye. Mosusu bakokotia yo soit bapesi yo libanga ou bien eloko moko kaka bafabrike epai ya messier nde yango wana babandaki kolatisa mwana place oyo akovanda nango journée mobimba soki asali effort te azongisa yango na oyo akoloba nde akende yango lobi nde akozala sanctionné. Et vraiment na ba élève to kosenga na bino faut toujours s'appliquer bo mekaka ko kangama na mibeko école les opesa bino donc ceux qui na école balobaka boloba français bozala toujours na langue oyo école les osenga bino et non ko sala le contraire oyo école les osenga po bakola tsa o symbole oyo moni Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino elingi yeba soki mobali asundola yo na zemi oko continuer ko garder zemi wana to oko sala ndenge nini pona ko bokola zemi pozwa réponse ya bangama. To describe, and only one word comes to. Moko ya ba téléspectatrice ya KNB asengaki bisungi pona kotuna ba kino ba yebisa ye afanda kana mobali malamu pe depuis akoma na zemi mobali ameka ko sundola ye kutu banda abota mobali atikala ta ko benga ete asubokola ka mwana ye moko yango atuni asala nini boyoka ba kino ndenge bakopesa ye yami na kobokola zemi mais so na moni na za possibilité te soki nayebi famille ba mobali na kei kuna soki pe baboyi ngai na zongi na nga na famille na nga so naza possibilité abani ko sa ata mumbongo na nga malembe pona boko na moni motema esuki yango mona ka ba mususu ake na kokende wapi baboyi nga ake kolongola zemi soka balaki ye to keneno pa to kene pa mobali soka alobi ke alingi mwasi te na mwana te bobiso to kotika mwana biso bote to kosunga ye parce que soki yo osangana ki na mwasi na te mwasi na kwa ko bota mwana te mais tango aboti mwana eza fruit ya bolingo na bino reconnaître mwana na obokola mwana na nini nakobanda kolela butu pe moi pona ye nakolela nzambo kaka o asalinga na ye ndako spesa ba parce que nzamba lobi yende epa na yende vengeance nakokota nange pa banganga te mais nakobondela kaka nzambo akela biso mibale yende akota likambo nga na ye atangaka motema plus mingi na ba prière nzamba osunga kaka mibali oyo basundola basi bana bayebaka nde bakendaka wana mwasi ntango atika na nsima atikali kolela mpasi mingi na motema ye mpe nde ake liboso wana otikala koavance te boyoki wana ndenge bakino bapesi bapoint de vue na bango vraiment na ndeko mwasi oyo mobali atikali kosundolela o charge obokola mwana na oyo moko mipesa na nzambe mpe bondelaka kaka nzambe akosungaka ata kala makila na ye koganga mpa koya koluka kaka mwana na ye mpe akosunga yo. Kinshasa et l'équipe partout. Réaction na yo mwana ekozala ndenge nini soki bayebisi yo ke maman oyo abokola yo aza maman biologique na yo te. Mama eloko nini osalaka te oya mama na mwana na ye napesi yo longonya. Kinshasa et l'équipe partout, toza na commune ya Kasavubu précisément na avenue Lodja. Et si kato ko solola na bakinoa ba bisa biso soki réaction na yo mwasi to pe mobali ozala nini. Soki ba apprendre yo que maman o ya bokolio o bofana nenda kumoko azali maman na yo te boyo kandenge bakinoa ba réagir. Na réagir ma bête pour pas zaka maman. Pour azakita moto malama bombanga et après tout na comprendre la sécurité bomba makala. Bon, et ça n'a pas si mais on a la maîtrise de soi pour sa maman. Ce qu'il s'agit que avant d'aller dans bien tu vois dans une réaction, mais soit avant d'aller dans bien à sa maman. Mais bon, l'ingouate mais minga kuna foi ba maman na otira la maman na. Ça déjà ça dépend Evan de l'ISO déjà à cadrer déjà bien. Nous verra comme si mais on a ben, nous ebisandeye à l'accent vrai mais on a ben, mais on a pas beaucoup là inga, nous bossa na été. Et ça nga pasi po aza mama bokolinga lokola kenda bota kingai mais po na ngai na esprit na nga mama kenda abenga ta reconnaître ka na mwana da fo mena za mama o bokolinga ngai
mpo nazala kaka reconnaissant na mama na to aza mama na nga kapo moto abokolinga mpo soki alingaki mpe te nde nakomi nde na lelo nakomi te nakoreagir ke moto oyo akolisanga moto oyo atalisanga nzela moto apesaka ngai éducation moto asalaki ngai nazala nde oyo nakondimaki aza mama na nga parceke akolisi nga quelque soit nyonso bakoya koyebisa nga ke abotanga te me namona mama na nga te namoni ye nakondima mbala moko ke aza mama na nga nakolanda oyo nyonso bato bakoloba te affection ya moto abokolinga na oyo aboti nga ekozala différent parceke mama na nga malgré aboti nga mais akolisanga te oyo akolisinga nde moto naza na affection na ye nde moto nayebi ye mama na nga nakobanda oede ye me nakoede lokola nakoede mama abokolinga te bakinoa baréagir na micro ya KNB alors eloko tokoloba juste na bafille to mpe mibali oyo bakutani na ka wana en tout cas maman abokoli oyo azali mama na yo il faut kozala reconnaissante mais de l'autre part aussi oyo wana mosusu aza mama na yo parce que makila oyo ezali kosurkile na veine na yo yango mpe eza kosurkile na veine na ye donc ye nde aboti yo bachangeaka mama te Kinshasa eleki partout. Na micro ya KNB artiste et comédien Makaya abeti masolo ya théâtre Bolanda. Towelelaka bamituka na ba taxi na bamboka mosusu bawelelaka te selemba olibulu selemba olibulu selemba olibulu receveur na mabele azobelela papa moka mukongo aye kofanda esika ya receveur père mofandi place na nga tofandi place na nga place nini ngai na père ona nseko mbata ya kala place nini ngai na bwana nakuvwanda wa ayilungwa wana zoba oh papa père ngolo kwa kikanda ma receveur pa abangi da eta nimbo ya omega batu bino ba batu batoni receveur sa nini abiembeli balongo wana na pompe essence babando ya teja kanyama sogezoya jipi batu bagandeni ba receveur ba benda kaka nini portail kwa ayeka la liboso ni wana afane pembe na papa na ya sekombata mukongo abumba mika kubanga wana ninga banga ki abie o kanyama kena ngai yakena biso mbala moko receveur apemi tanga pema ki wana yimo pesali ebienti papa ya mukongo wana na sima awatalaka oyo sima de nyonso liboso papa na mukongo awatalaka mbala moko ye azwi ya baloli miso atalabo mbamo papa na mukongo alini otali ngai oyo ebimi sima na yo oyebi yango notable Jimmy Mukendi ayebi yango tuna ipo oyo azalaka na voiture wana abanda français na kata aiza makamba chekwake oyebi misima na ye ayebi yango makambo sukilaka bango bibali ye Jimmy Mukendi wana honorable alinga koma likolo arbitre non s'il vous plaît papa makambo wana ezalite oyebi misima na ya lubango kametelema batu plein likambo nini et puis wana oyo receveur babengaka yango fungeta eyokana na mutu te kaka ezalaki problème ya ye moko mutu asalaki yango na papa oyo ya sekombata Jimmy Mukendi ata yako kokota ngo honorable ayebaki na itina ya mama koti aza kolinga insiste ayeba me ti akenda bongo ti lelo ayeba te ezalaki eloko nini ti tuzabo ti azane pe bongo siko comme notable ayebi ne pété donc c'est ça quoi yo pasteur un jeune pasteur mais lando iloko ya pe mangai na yo tokutala nai epoza kusimba bible za ulipa yo mteye na ngai na yo ndenge na unibalola yo teye na iPad yo teye na iPad yo ba pasteur ya ba commune dans les internationales
Kinshasa et l'équipe partout, dans le quartier Bibo, dans la commune entière, dans l'orphelinat Fraternité de la Bienheureuse à Noirit. Et si quand on a une bébé présentatrice du groupe Mobimba, il y a visiter l'orphelin. Monsieur Pambate, obatelaki biso utotongo pe ngonga oyo. Totondi mingi penza awa tokutani okati ya libota elongo na bandeko babiso ya KMB baye basali te mokolo malelo bana baye bazwa lisusu esengo ya kozonga kelasi ya bango. Yo moto bongisaka manso zala okati ya biso masolo mabiso to bokutani babiso balelo yo me osala te eleka malamu to kotondo pamba to batelaki bango uto bandako pe bakomi na esika eye na esika eye balingi te basalisa bana babiso mokolo moko bakoma bato batina okati ya mokili okati ya lisanga pe okati ya eklesia ta misantu na bisengo mwambe esengo na bino bato bamotema mawa nzambi bokonzi bwa likolo bozali po ya bino esengo na bino a bokosalisa baye bazali na pasi nzambi nde bokomona bokonzi bwa likolo mokonzi totiki bango maboko mayo obakisela bango pe opambola bango na ino wana losambo ya biso yo ozali mokonzi obileko biso seko amen. Bien Wakanja, Cœur immaculé de Marie, Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà ma soeur, biso équipe Mumbai KNB, toye lisusu lelo, ndenge tozwaki likanisi ya kosunga bana na biso ya orphelinat awa. Toye lisusu lelo pona ko honorer lisusu parole parce que fallait pas esuka kaka na maloba ndenge toyaki première fois et sengela ki toya lisusu comme année scolaire eza déjà na ebandeli yango moni biso lisusu équipe ya KNB to ko honorer engagement na biso oyo tozwaki envers bana oyo pona ko soutenir bango na rentrée scolaire na bango na ko futela bango minerval ndenge ezalaki ti bakokoma pe na niveau oyo biso tokomaki nango longo na baninga na biso toye kotika ba kaye bilamba stylo sac pona bana oyo baye ba kotanga na ane oyo bandisika na kotondo pe nzambe oyo apesaki bino makanisi malamu to motema malamu ya kosunga baye bakeleli mingi penza bana baye oyo bino bozwaki mokano te bosunga bango po te batanga kelasi ya bango mokolo moko bakoma bato batina kati ya mboka ya biso kati ya mokili kati ya eklesia na kotondo bino botondi bino banso
bandeko ya KNB pona ba sacrifice bino boko sala po te bomemela bana baye bakaye babik basak bilamba pe biloko ziko boyeli bango maloba ezali mingi te fatengite mobimba ya bien ereza noirite elongo na bana epi mpo na ngai moko na nkombo na ngai moko na tondi bino botondi ye oyo apesaka ye alesaka ndeke ya likolo atambola na bino na mosala bokosala bokende liboso bozonga nsima te wana nde losambo ya biso bosala mpe koleka mpo ya baebanso bazali na pasi pamba te mbula oyo to ane oyo papa wa biso François à Rome a déclaré yango alobi te ezali mobuto année de la miséricorde bino bosali likabo oyo to bobakisi na kati ya likanisi ya papa wa biso to ya Ecclesia catholique ya kozala na motema ngolu ya kosalisa, c'est-à-dire vous participez à l'œuvre de l'église catholique ou bien à l'œuvre de la miséricorde divine. Na ngolu wana Nzambe azongisela bino lokama na lokama esika ewuti pe misame ya bino ekende liboso KMB ekende liboso ezonga simate na tondi bino botondi na obika. Il faut le bonheur, suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Il faut le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Il faut le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase. Merci na confiance pe fidélité bozalaka nango pour na kolanda magazine na bino ya lelo to présenter en avenue du livre na commune ya Gombe. Tokutani na prochaine édition ya Tanya Mavambu KNB brotala ngo na TV Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenant fort. Moto, et sa moto.